avion oyo mataka pona ko kende Chine, Dubaï, Europe. Pilote oyo azara na kati. Utuna ka été état d'âme na ye. Pas solo la vérité. Il fallait poupa. Tout le monde a payé qu'il y a appel de fonds à tous les Congolais. Abinin, abi confirmé yé. Mutunyo so azana ndako. Muto azana 10 francs na ye, atolia na ndako. Bosko ba maman bazangi. Na ba orphelin wana. Pas solo la vérité. Mingi basala ngopé. Ngana sala fondation mais kombo kaka. Azu moi pour tenir mo bazu ebike. Na benga chef moi za kuna, chef nga mona moi chikon. Akosunga ngai na sima na ko deme. Mais est-ce que bato basala ngona ndenga solo. Bazwa ke lote. Pas solo la vérité. Oto benga ki ba pakano. Na mona fali na wira awa. Bakabula babio ka kolia donc muto lia yon abike. Le biso na Congo, tu chance wana tes frères. Pas solo la vérité. Mais mutu aya et dans 2016. Mais en 2020. Na foutu le nyongo wana 950 €. Pour moi qui bolamu et pour la nango. Pas solo la vérité. Opesi un fois na yo pour na ba orphelin et kokoma. Opesi di freno ki oki ba maman ba so mali puta. Do ba ke pena ba sombi yango ba kangi photo na zuna tindi mama tala. Pas solo la vérité. Ba binde wana. Na ba commentaire. Oh là là my god. Na ba yi surpris na bi o mais ndeni muto ko réfléchir. My god. Avant ba lo sunga bana ba tu ba famille musu bana no sunga ba ndiko no ba zo souffrir. C'est la méchanceté, c'est la méchanceté vraiment na biso ba congolais. Je pense que ba congolais kaka. C'est pas méchant. C'est pas méchant. Pas solo la vérité. Bokamba biso na mboka. Ba papa na biso wana, ba grand na biso wana. Bazaka na volonté ya peuple. Congolais ali alobi, Congolais atika kozala mandia po tokoma emo ba kuluna, ba miyibi po na pasi ya mboka na biso. Il a accompagné vos premiers amours. Il a bercé votre jeunesse et vous a consolé à travers ses chansons quand vous aviez le cœur brisé. Durant plus de 45 ans de carrière, le voilà encore avec un nouvel album, Légende Diamond, qui définit en réalité ce qu'il est. Koffi Olomide, le grand Mopao, vous emmène sur une autre planète. Koffi Olomide, Mopao Mokonzi à musique congolaise, Aye Libino, album Légende Diamond. Ponaba fan ya bonne musique, ba fan ya musique internationale, ba fan ya musique sans frontières. Mopao Mokonzi à Kanisi Binona, album des albums, Ponabino ba légende de la bonne musique. Allez sur Koffi Olomide YouTube pour savourer de la bonne musique. Légende Diamond. Hugues La Coifficoté, votre salon de coiffure sur la Nationale 3 au pavillon sous-bois. Ouvert tous les jours de 9h à 20h, même les jours fériés. Plus d'informations au 01 41 55 00 00 ou sur le www.huguelacoifficoté.com. Hugues La Coifficoté, l'homme qui coiffe la ville. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga, Paris, porte de la Chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabanamboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la Chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. Oui, na kati ya Paris, l'auberginier awa mubimba. Mbise sala makakaka na Galaxy Mambo. Ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo. Petit histoire ya mbisi na kati ya putu awa.
c'est la galaxie Mambo. Papa mama, olingi oliambisi ya munene oyo Kimambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers Oza Mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Eh, tala poisson, tala nde ba bimisi yango. Tande ba nyengeli ya matungulu. Kitoko yo wapi. Ekei Saveur, savonnier, savigné. Ah, biso na aussi sangonga moko. Fona benga bat misusu. Au numéro 137, rue André Carman, à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Bonjour fidèles internautes, soyez le bienvenu dans votre émission sur la vérité, émission Oyo. Tout le rabino vérité en face comme d'habitude. Le ton a réel plaisir. Tu sais que Fondation Bikamwa le 24 décembre, il y a un rendez-vous na kati Kinshasa. Na ba maman na biso, na ba ndeko na biso, na ba famille na biso na kati ya kin. Basala ki ofai basala le 24 décembre. Le Gauthier Bikamwa aza fondateur, pe président, pe visionnaire. Il y a projet, il y a ONG Fondation Bikamwa, tozana Gauthier Bikamwa awa. Je me dis est-ce que ma maman va s'épeler le 24? Ma maman va s'épeler qui? Est-ce que ma maman va fêter bien le 24 à travers Fondation Bikamwa? Je me dis mais avant de pousser na makambo to soirée to soma solo belé, tu dis tu la bino bestre makambo le 24. Bino bo juger après tout na ndeko Gauthier. Est-ce que ezaka na bokasi ya Fondation Bikamwa ndi maman va s'épeler bongo? Restez connectés, restez branchés, suivez et puis on se retrouve juste après. Merci. Est-ce que tu as une image mon émission voilà bomoni ba vidéo ndenge makambo le 24 décembre na kati Kinshasa tozana président Gauthier Bikamwa. Bonjour, bonsoir Gauthier. Ouais, bonsoir Miguenyema, fauteuil jaune. Déjà félicitations, tout moni ba maman ba jouer maputa, tout moni ba maman ba jouer à kolia, tout moni ba maman ba jouer à komela. Et ça lui vraiment bien, vraiment félicitations encore na yo pour na idée na vision ya Bikamwa. Merci beaucoup. Merci. Et les gars qui n'ont une journée. Bon, je pense que bon ba élément na ki kaka na plateau na yo to kaka na misekale mabiala. Na ba ki to kende, tant to kozonga o mona ba image ko leka. Pour biso de ko s'arrêter. Pour le mo na Congo ba fondation ezebele na Congo wana. Muto ya sali plan na ya kosi batu bosungi opesi mbongo mais asama mo boya yemo en dehors. Menga na kendaki na ye o moni quand même que oui. Au sala pena de sali pena na Congo, yango le monani. Et monani. Ba maman va lier ba sepeli. Ah, ba maman bazaki ne sengo papa. Plus de 300 mamans. 300 mamans ve. Tango bana ona ya ba orphelin. Ba comme na point ki bazwa message pour na ko passer, ko remercier pe pour na ko senga appel na bandeko ba ko sunga bango. Le senga passe yoka bana makamba lobi. Balobi avion oyo mataka. Pour na ko kende Chine, Dubaï, Europe. Pilote o azana kati. Otuna ka été état d'âme na ye. Bilamba bosombara na ba Gucci, ba Dior, ba Gianni, botuna raté nani atongi yango. Mais pona ko sunga orphelin, fotuna état d'âme na ye. On faut que passe na mutema. Donc c'est-à-dire quoi? Les lobby so pona ko sunga mwana o aza orphelin. Comme peut-être tandoki. Azami sa ma beso ba na ba leli. Ba bi pona ko mata avion botuna raté. Nani oyo amemi ngai azo avion oyo. Oui, même pas comboné. Oui, biété. Mais pourquoi nous sommes moi on a vu fortune qui état d'amnésia azandoki moi na 8 heures moi non il y a orphelin imagine toi papa donc ba maman veut ba yaki belé ba tonti ça et puis tout me un peu ko honorer bon makasi ba bina ki papa ba beng sa biso na ba commune to telemi to que moi le sommet bino pena boté pe moi 10 fois na bilanger pour louer salle de fête. To vandi, to meli ba ji, to li moi gâteau, après to zui loso, li puta ki tambala. Donc ils ont mambo nan de ça maté, mais nzambe ga apambola bino. Mais ne si bon peke et si l'onté to koya susu. Donc nzambe soga so ngibiso yo na beno ki na koya kaka na plateau no awa. Na koya o mona makambo biso to sala. Eza kate ki na monoko na gangia wa bon na kekuna. Ça il le monté j'ai non à ventrier. Et moi qui tout ça makambo na bateau. Et puis na ko festement mo pour une émission on a les gars ils prennent na la fois dernière na zo appel il y a 3 personnes
moko to aproposanga na chango apesanga bureau ofele ke bureau ya bikamo ekoma awa mibale babenganga ke wi ba don peso ya ndeko moko ya mwasi apesanga iba abenga nini ba vélo ya ba koka wana quand il a passé mais que ba continuer toujours pour ça musalo mpona ngate mais pour tout le monde oto azana posa ya kosunga bano ya pasi wana ba mama na biso atane ne ba mama ba obina esengo wapi et ça est vraiment esengo donc comme une fin de l'année à 2022 nini o fondation bikamo zo bongisa pour l'année prochaine bon pour l'année prochaine abaki kosunga ba mave bon isa karaté qui tout ça encore ba décembre tout ça dit non ngana baki na liaka na bango ngamo na zo fele de père et de mère na belo moro na vandaka tant maman na kufaka na okara pasi mère d'ailleurs pena boyampiaka eloko yate wana tika moi parenthèse muke ba to ba ya ba conseiller ba bina non ba maman ba ze belé na sima so tombe moi 10 francs ngoto mo zona nekara ya passe nekara to luka moi 10 francs bi non ba maman tinga na kufaka un jour fona tika histoire na mituna bango si et on se na 5 saba noko ba maman boya to sangana to sunga ba maman wana obi ke mo susu na lala na butu na l'autre ba te yanga l'église na se ndoto ba bi na moni borfelin oyo sunga ka wana na kat na bango na ba konti ya mboka baza wana na banga na kata pongi na tongo pe bone sa batu na nga na bi tama ngona mona o ndoto to réalité c'est que bano to sunga ka wana peut-être que lobi nga no dai nanga mais bana na nga lobi donc ça c'est bon bato basunga ka bikamwa bana bango lobi kaka bana wana ba lukara bango omoni donc nzambe asalaka makamso asalaka na ndenge na ye biso toyeba ba poto oyo omwa pena kaka mutuka utu oyebi na ote mais ayebi non ndeko oyo na sunge kaka et puis ça mon pe donc ba ki biso ba jeune ya lelo soki ozana mutema wana moi 10 fois no ki kokabola ngona ba mama wana bana wana ya pasi wana nzambe apeso ka toujours ba fondation zebele ba fondation zebele surtout na poto a mais tout le monde a ba action ti mais tout le monde a ba fondation ki ngani ba jolango ti même ba bureau eza bureau na kombo fondation mais eza entreprise mosusu ebele to bi réalité poto mais ba sala ba action ti oyo sali nini okolo pona ba fondation to yebi ba kombo mais tout le monde a pèse ba sala misala wana ti mige na bi ke eko choquer pe moi ba te belé biso to za ba congolais na obeta o eza plus ya biso na Congo oyebi en plein confinement ndeko na biso o ba benga bango ke ba mission mokili na ndimara te o asala ka fali pupa tout le monde a pe ki asala pe appel de fonds na tous les congolais abinin abi confinement ye mutu nyonso aza na ndako mutu aza na 10 francs na ye atolia na ndako bosko ba mamo bazangi na ba orphelin wana moni poka biso ba congolais er moko to bossa na er moko voilà mutu donc na vanda te mais na moment wana na mona te ba pasteur to ganga ki ba grand pasteur ya Congo ba salango mais un musicien to ba so disant ki batu ya bakisi mais oza quand même ça y peut vidéo abi ke oui to ka bola et puis tout le monde peut ça mapé ngano tout le monde na banda ko pe nako oui ba ka pe de tambola ngape na par na ngape ah oui na bi non jo pe na non azan étoile moko boy pour na ba donc pour na mboka na ye sikoyo to banini so mingi basala ngope ngana sala fondation mais kombo kaka azui moi pour tenir mo bazui ebike na benga chef moi ça kuna chef nga mona moi chikon akosunga ngai na sima na ko deme mais ce que bato basala ngona ndenga solo bazoka le wote bazoka rien mais fallait tout le monde on que oui en plein confinement ba karpe ebima pe donc baka ba loso na ba bandal na ba lemba mutu mutazo moi tina est asa action ou la sonne aussi na mona susu yangi ya maye susu na mona so ko ba loso mais pas ni te biso ba chrétien ngana na pasteur na sambela kana mona makambu na monaka pourquoi tout ça la ngote Nzambe appelle ça 10 commandements mais c'est important na kati c'est l'amour moni abiso ki watana do ya kote ya ndingi ni mais so za na bolingo te na mutema na le to sala kaki ngana za pasteur évangéliste mais na bi ba pakano o to benga ki ba pakano na mona fali na wira awa bakabula babli ko kolia donc mutazo lia yon abike le biso na Congo to zui chance wana te frère
ba o ba zu ba chance wana mais ba ça il est au moroté muta sali fondation na ye bato ba keye pe ba aider ba PC 20 000 50 000 sabu mais biso ba oyo kana moi 10 fois o na lukara na kwenanga yabika na liya tana ba mama wana yango na bike bandeko baza na posa pena ke ya kosungaka nzela yango pe ba preuve yango moni yo moko oyo pesi 10 fois no ekokoma ba mission ya mokili surtout bango pona moi ki baza na moi mutema wana ya kosunga bato baya na bango babenganga oh ndo za bonda ndo za frère en Christ et dérange te oui papa biso mto benga bango bandoki bato bakisi mais mamo basalaka na Congo wana sama mwe ba bato bakisi te ba fali bato bakisi mais 10 fois na ye bozolia bato balia balusoni akaba wana na kufa tout le monde fali na ba na hôpital ya wa ozo ba mbongo na ye akenda ba panzi wana na boya fondation bikamo ils ont limité ka te ke ba frère en Christ beaucoup travailler non papa tous les Congolais aux Européens Américains on a posé que osunga mutu osunga ba orphelin ba veuve yaka porte ça ouvert aux la musiciens yo héritier yo fali yo sele yo donc tout le monde on a posé osunga yaka na yo oyepo oyo opesa biso ekoma très bien parce que prévenir yango non on ne soto sali wana na mbonga nani kanga na mo bandeko to sasa na bango ba iget meli na mvovi ba constant simba kaka biso wana ba riti ba ula mo muke to chaka wana siko parmi biso bato to salaka makambo wana ke sasa papa kolata 300 mama veuve ba maputa et puis mama puta te ya ba $5 te parce que 300 mama faut ba lata ba lia imagine toi ba Eliane Bonzole bazawana donc pardon Eliane Bonzolo bazawana mais mon bon ne ya pasi muke abi ate moi 20 pièces na somba na kabila ba mama veuve wana vraiment na pesi mbote siga zali ba meilleur ve na ye yona ba ke musa o ngana salaka na bandeko wana eza musa kaka ke batu ba ya to sangana to sala union fait la fox c'est donc suki wana oza la politicien oza la musicien yaka nini regeta na bando sala fondation bikamo oyo za déception nini na regeta nango ni na sala bikamo na zo déception okenda obetela moto porte parfois bon karaturo yo mike nganzambi mon frère karaturo yo nabike ba mama wana bazanga sourire pour ba sekata balia temwe loko na benga des musiciens oto ya nzambe baya ba betla ba mama wana ba bina to bina moko senganga $2000 2000 pour betla la fondation pour na 30 minutes à pamba na fondation $2000 pour ba mama veve ba bina ba sipel mais monsieur donc confité we raté JBT falité mais monsieur ya bible ya nzambe moko senganga 2000 to biso to koli to bike musique nzambe za ko fele na bine papa nazora ni 10 francs ya gouvernement nazora ni 10 francs église mourme mutoki ngana lukara na mo bandeko mandeko batiaka moi 1 franc na bango na bengi deuxième personne à 5200 ne sais que carburant na yo na mutuka na kopesa ti la suka nango ne ko benga mama Chabani Micheline ayeko deuxième mukabi na bon lukata transport à pamba mais c'est dommage bon asaki pe a na poto ndenge ba bingsaki akekote ya na Bruxelles je pense pour moi qui dans cas bon ba foi ka na kini ko ba ke kobeta donc passe na ngande yango wana na munoko boye to tera bato ba nzambe au moins esiga muto sala clip adoration obipe o pena ya nzambe mais devant makamba boye mama veve naza mama na ngate wa botinga te meza ba mama ba boti biso nyoso tout et puis yo teka bien na portite papa $2000 abinanga na sara copie na ngai 600 ya ngai mais mission ya nzambe ya mokilité c'est donc il passe dans la moi donc on a vendaki banana créer fondation bikama donc non ka douleur en ngona te tu vois un peu non ça lui passe oui donc ils a passé donc mboka na biso c'est vrai que congolais na hôtel la boy azana esprit na ya kosunga bato mais to masko ni ko banga pour tout ma mitema mabe makasi na Congo congolais ni peut-être koli na Congo tout ça mutema mabe te yo sa mutu mabe mais to koma ngo pona ko mona o to mona na mokile surtout kaka entre biso ba congolais
Vraiment amique. So ba vision za nini na kati Bikamo? Est-ce que vous avez un projet au sala moi événement, moi soirée, botiki ba billet, mbongo botiki ba biona et puis c'est bien sous force sur ça là ba projet musu pour ba ndeko musu bien pas. Ah, papa, ba bion toté gonga pe. Kana kini wana. Télé si aboro ça peut soirée, événement, botiki ba billet, ba biona et début no pour nous soutenir. Événement soirée ya bien zandega na kaka na plateau na yo. Tant na kaka di bosso na bik na zo ba pède ya 3 personnes. Mutumo ba benga papa na peso plate na peso bureau. Moi na changu. Mo ba benga papa na fin du mois na botata moi muke na salaire nanga. Mo ba benga papa na pesa yo ba chaise roulante. Ya ba koka ndima. Soka na continuer ka boye na bik congolais zani muté malamu. Tant ba mu de ba image ba moni alelo. Oui, bah comprendre pendant que muto a un peu sérieux. C'est ça. Parce que biso o na bi ke bateau ba yebinga, o pe ba monanga, o pe ba nanga nanga mukie, ba koli pe nanga. Mais bi très bien que ah Mr wana azan muté mona osunga mais azan ngane ba moyen. Moni. Donc ba moyen donc ndeka na vendre mon frère dans un grand bagarreur. O pe na vie na ndenge moko boy. Mais muto ba bi ah no go za gwa. Mais goûter pour ne pas que ceux qui n'ont 10 francs n'ont 5 n'ont kaba mais ce qui n'a que n'a ça le mot boy batuba ya quand même que sunga biso bon je peux le faire mais pour l'instant na mona que car na plateau non awa mais ça je n'a pas ça n'est pas batu que non qui ça ba image ekoya ezonga awa tant que zonga soka bango mo ba moni ba moi ceux qui ah ndeko a dépassé plus de 7 000 euros boy et bi mino kara boy pour gagner nini likolo et futanga na beti ndeko mo histoire mo muke a na Paris lelo na bisi ngai na mboko mutasunga na mboko mutetela papa on a yebiete pamba karaboy mutonga na sunga libanda na Afrique avant d'arriver na nga aliaka na frère na nga na komba pe awa mutwana aneliganga abwakisanga abengana nga na ndako mais papa on a yebiete azuanga na mboko apesanga ndako yo fele papa apesanga ndako mais papa na après 5 ans après papa na kuta bazo menacer pour na nyongo ya 900 euros ba tondi kana pari wana na mona kota maman makambo na bi eh c'est mon père. C'est ton père pourquoi na bi non c'est mon père débattu papa na sali nini o azana nyongo atekara voiture mo mais ezaki bien te Mugo non azongi si les voitures na ye il faut ce qu'il a remboursé mon bateau donc azana mbongo te bon akima et mais mutu aya et dans 2016 mais en 2020 na foutu le nyongo na 950 euros pour moi qui bolamu et pour la nangote donc le yo pesinga awa mutu mo apeso le lobi kuna so biso skoni ba congolais tona mutema ona ya kosunga mais to koma obanga moni so mo bande ko na so mi so 3 mabenga ki papa to sala boye pour ba moni ba yokaki ba yebakinga mais ba op ba benga ngate et pas non vie ya remona ba image oyo ba mo ki ah mais to mo ki on ba fanti mais eko mpena réel ya so bongote mo so na taka héritier wata alika na émission mo alikara abi ba fondation belé eko mano ya lukuta on faut ça raison et belé ba zikara ba opportunité nazali pembeni ya shiko ekuya nango azo ba mbongo na ye asa ba vie na ye asa na ye mais asa ke lo moté mais biso bato pamba ba pauvre tout en a rien tout en a ba idée ba bula bien ya kosunga to liaka na bato wa mais muto sunga biso azate mais na bi kaka ipano awa ba grand joueur oyo ba mona biso o azana moi 10 fois na ye azana posa pe ki o celui asortant ya une église té pour est-ce qu'il y a rolona ils ont église carte parce que mingi babi kaka ah so na ke prière kuna bon na kotia dim nanga kuna l'église kuna mais non offrande nga pona nga na mona à part l'église maman veuve wana lesaye orphelin wana latisaye soki likolo e futiote ah non c'est que nzambe ona zana été yo na bano ki mukonaka kana abaki nga pana nga elo na sima maka ande yangwana Bikamo besoin d'un compte bancaire parce que les lois to li ka bandika beli ba tabiso na musika na ba Canada na ba Suisse bana poso sunga mais bana faciliter au sein lo emso virement pour ba projet na maramono est-ce que Bikamo besoin d'un compte bancaire ya fondation Bikamo oui tout ça na compte maramutu eza nango
ezaka ke ndeko nyonso tu ozaka na posa ya kosunga biso ndio nazara na plateau non na pesa ka numéro jour wana 07 58 01 28 58 moto azana posa asunga asa ya biso virement tout ça et puis nga nazana eloko moko ezana ndeko moko Gisèle donc grand sœur wana ayaka bo sibit mabo ya kotela nga na maison epa nanga ogotie ne koluko luko na sala moi masolo ya moi chioke moi mkinde ya moi tini moi kili moi ngola na bisi ndeni abina zombongo ngaso na kanto ndire atindala abina non na pesio mbongo yo tindi nango borfelin ouais et comme ça na bien bon na zui la nepe na bengi sasa bake bazui mbongo ngo ba payer ba plan ba filmer bana wana ba seli vidéo so ngaso nengaka transparence c'est ça maman Gisèle merci tozi autant ndenge okanti biso so autant ce que bana wana bazui 10 fois na bazui ngo balier maman Gisèle wana ce que nino ce que yesko obuka ngo après pourtant on yaki epa nanga na benga kete amona ndeka na tiaka babio nanga na stati mutaye aye epa nanga yemo 100 na senga ye ce que ya bon ce que ya ngo ce que nzamba lingi babio ka ndenge wana bon ils a dit que mon afo ça ko na makasi non mon ami abikamo muto azana posa ki asunga bikamo ako contacter ngai numéro ya wana pesi na pesa numéro ya compte ba munyo tout na pesa ye o pesi un fois na yo pona ba orphelin e kokoma o pesi di fono ki oki ba maman ba so mali puta do ba kepena ba sombi yango ba kangi photo na zui na tindi maman tala ozo déjà charge ba na Congo oui charge na zona Congo les charge ya ba orphelin on a 48 orphelins 48 bana on a ba otanga classe chaque année tozong sa bango classe ba olia bana pesa ko bazolia ba sika ya kovanda ya komela kaka biso do sope ba belipe biso o kaka funa benga ndeko kuna ba benga kuna bwe yo moni na pesi mingi merci na ndeko biso Blanqui Ordezo na mwasi na ye et puis ba kansa peso su bana wana na mama biso mama Ndundu mama na tangu ndako isika kuna ya ba orphelin mama yimo na malemba kei asombi ba balone ya tombola azina mbongo ne $400 apesa ba nana ya ba orphelin mama Ndundu mama azana matete vraiment mama isika zali meilleur vie na ye lo mandeko baza ebele o baza na mutema wana ya kosunga mutafandika boya bi non chaque fin du mois 10 fois na tindaka bazali baza précisément na côté ni na quartier ni bana ya orphelin bazali na commune ya Kisenso baza kuna pokuna moni kuna ba loyer sika to chabango eza un peu normal bambongo bena ebeye belete baza wana bon biso mo lokwa pe to tonga ndeka na bano to wana awa mikolo ya boko mona to ko inaugurer peut-être centre de santé voilà na orphelinat bana wana bomona quand même que moi évolution na bango ezande wana donc nzambe nenga sunga biso na moi 10 fois muke o to zwaka donc bana wana ba okola bazo bokama bazolia baza 40 quelque bazali 48 enfants 48 enfants o baza moi évolution ça par rapport ndenge je rappelle ton sur na bango moi en fait moi changement ya ka bana deya bana soki otie mwana wana ya orphelin awa ozina mwana na biso awa na poto awa baso na français basola au moins que orphelin mais alobaka français mais moi j'ai un oga donc ba message ba tinye bino awa mama koboya biso te toaka bana bino parce que soki obiki otala état d'âme na ngai bongo muto o matara na avion pona oki Dubai Chine otuna état d'âme na yete ba mama ba lela jo wango tant okina na magasin pona osomba bilambo olatara na nzoto na est-ce que otuna couturier oyo atongi yango binoka na lati Gucci na lati Gianni mais nani atongi yango mais frère la plupart ba pédé mais to boya bango te mais pour que osunga orphelin wana faut ba état d'âme na ye mais na mukio biso de soir muke bana batanga classe bana ba olia ba belipe ka mukio ko to soir bon ba super traitement nango ko la bandeko musune mission de sala ina wana ba komi bana ko sunga famille na vo sunga bana bantu ko biso bango ba binde wana na ba commentaire oh là là my god na bela yi surpris na bi mais ndeni mutako réfléchir my god avant ba lo sunga bana batu ba famille musu bana no sunga bandeko no bazo souffrir c'est la méchanceté vraiment na biso ba congolais je pense que ba congolais kaka c'est pas méchant famille nanga to botem de na famille moko riche te
Olandi famille ngai donc ça d'ailleurs famille mo riche te meza ba benga famille mo chrétien to yebi kolia na bato na ba misi belé to kola na bango bato ni makiese ba Rio Prince ba Silver Wanani ba Jason en Allemagne na Belgique pardon ba get meli na vo donc bazé belé o ba yebi ndenge to koli na bango kana na matembelo na obiso to kola nango yango ti lelo to misana ndenge wana nazwi 1 na kabila o so na bikara ke kaka famille nga moko na sunga bosko bana wana ba mama wana mo fwenga mama nga kufa famille to dépasser mbongo nyoso tout donc isolon na beton awa na plateau na yo mama nga kufi to dépasser mbongo nyoso tout na maladie ne to mera kati mutema nanga na ba frère nanga mutana 10 fois azate mais namona muto ya liboso musulman et puis malien congolais te mais un malien elang na porte ndako ya bureau na kuna na nini na Angola abeta porte Gautier mes condoléances nyoko si matanga mama na kufi mais na mbongo te mais apesanga ne ba apesanga $100 na 9h ezara dimanche na 9h bato ba église donc ba église ici ba 13h namona bato abima baya kolukanga kimbangiste baya protestant baya donc presque l'église tout ya mboka baya ponini ezaki bien na bango ya bakozelanga mbongo donc na balone boye mbongo kino bakenda to kunda mer na biso la plupart ezaki bato ponini bonamu non donc moi di fonga na zwaka to sunga na bango mais soki bato ba bike avant osunga libanda sunga yo moko nana est-ce que on a famille ngo yangai mutu kuna akufaki to sungi ete est-ce na famille ya Kisekedi bato pasi bazate na famille ya Kabila bato pasi bazate ata moko azanga rate mais so bika total ka wana to kolingana te nzambe elepso kaka bolingo tango za nango liana mutu azangi so bika ke famille na ngamoko okomi ingrat parce que nzambe apesi okaka tipo olia kaka na bandono ka famille non ozomona donc soki mutu pena a posé qui question vraiment ndeko nanga soki osala ngote sala ngo sikoyo ko bateke avant osunga mutu foyo ya yo moko nano to boyite mais tala peso sur libanda important yango wana merci to la photo eza concept ya émission na biso merci na passage na yo ndingo pesi biso confiance merci na Jimmy Chimanga Porte de la Chapelle partenaire officiel ya émission merci na Ivan Tumba merci bandeko tout bozebele Chancel Mbemba de Midier Gelor Kang international gabonais merci na Orsi de la République merci na Caleb Mukombo Tupé Chombote Caleb Mabiala plutôt Atabiso na Angola il doit représenter Fondation Bikamwa voilà tout le kilo photo mais encore profiter remixer bateau ok ya liboso na ko remixer bandeko nyonso tout oyo azwa mutema pe likanti ya kosunga Fondation Bikamwa ba mama veuve ba orphelin ozwa likanti ya kosunga bango to bandana kopesa joyeux anniversaire à mon réalisateur GK Gloire Kinkela nebik lelo zali mokolo lelo oyo obotamaki vraiment ya malamu nzambe apesa omonika nzambe osela na Bikamwa donc nzambe on apambola yo GK apesa yo ya mingi pour sala musala no fele ya mbongo te na mutema no malamu donc okesusu musika na nzambe wana lola dede na kopesa ba meilleur venanga na Melina Mvovi na Allemagne ndeko ya mwasi oyo alala rati pona kukansa bana wana ya babola meilleur venanga na Héritier Mbala na Angola HM mon ami Pexo venanga Constant Simba Eliane Bonzole Nadej Tiansende Grâce Jesol Bikamwa wana nde yanga ya kati mama na Ngadi Nicole na Tony Makiese famille Pezo kuna omona ba Hervé ba Gidel na grand sœur na ngai le nez de la famille Angèle vraiment nzambe apambola bino Archange Apa Eyete Prince Eyete en direct de London vena bino yeyo vraiment ba meilleur vena bino
Voilà, merci à Chancel Mbemba de Midier, merci à Gelo Kang International Gabonais, les tout-puissants Junior Bungongo, Union Européenne, Guy Baena, colonisateur de la SAP, Moté Mayama, Sylvie Baena, merci. Merci à Roi Bilama Angola, qui est tout mon appareil, 600 Clim Mali, Lambo, Nagataki, Venabiso, Jacques-Claude Mabanzo, Mongo contre Mbong Africa Center Business, Oxy de la République, merci à Bandeko Toubozé Belé, Bozolanda Biso à Sénat Moment. Faut tout bon bilaki yango et puis Nico Kabamba Sport na biso tuba na chango. Merci grand frère, merci pour le soutien Nico Kabamba Sport na biso. Première dame Yamboka na biso, Maman Denise Nyakero. Voilà. Tout le monde a rappelé maman à Tchaka Loboko pour na rosunga ba ONG Beli. Nini osenga na Maman Denise pour na bikamo na biso. Maman Liboso meilleur veut pour na yo. Il y a mibale ezaki yo moko omoni musala eza nango lisapote eza pe ndoto te eza musala yango wana donc babi loboko moko esukula nango elongi te baza pe na makambo ebele o basala pe na Congo mais biso pe kaka musala yango so pe bakoyoka biso bakomona biso na ebiki bakoya kaka mais porte ça pena ouvert na maman na biso oyo ebiki na mutema na ye tout le monde appelle maman Olive Mambo basalaka donc baza mibale na Congo. Mambo basalaka na Congo to monaka. Mais soki bakoya kusunga biso vraiment ezapena malamu pona kusunga ba mama vevi wana. Na ba orphelin bakara na posa na bango. Voilà. Situation mboka pona yo zole kandeni. To kompe na ba élection 2023 ngo to koti. Ah na moni. Ya kuti na siki fo. Mata Joana ya théâtre wana wa mukuse wana ba biro betaki. Ah photo na ngai otakango. Photo na ngai ebimi boye tout ça ebimi boye bon nani okuta ozana ndenge nini na talaki yango bon wana eza mboka na biso vraiment to bake biso mige to botami na Congo to koli na Congo na ba moke ta na biso je me na tuna rave na ngave Chico restaurant Chico Jakarta na Velaza na tuna ba on abi ve bino na ba age na bino tong botanga manchiki on dirait botanga rabien to kama solo Ok, moi ba classe, na ba good, ya le na kata sac, moi yo ko mais biso ta na biso. Donc les qui n'ont qu'à rabouer. Ce que donc qui ko ngwango le ko nanu to kufite. Il y a to na ba quarantaine hein. To ken lo muke mais tout le monde a changement pe na mboka ngo. Changement zaga te ki ya ko changer président oyo, otie oyo, chef oyo ezaki développement peuple né à développer et puis alia alata à kimia. Mais le quoi to moni qui est au Kenya ba élection nzambe asunga bango bato ba kamba biso na mboka ba papa na biso wana ba grand na biso wana bazaka na volonté ya peuple congolais alia lobi congolais atika kozala mandia po to koma emo ba kuluna ba miyibi po na pasi ya mboka na biso au moins que bosa la action na ba mama veuve mais ba kuluna ba ye oh oui ndeko nanga Rio Prince abenga avant-hier wa abinanga na mpasa orphelin mo ezakuna tuza na collaboration na bango bakuluna bakoti na kati ya orphelinat bazu ba mbeto bana balalaka papa mon frère tala niveau bakuluna bake na orphelinat oyo bana bazara ya ba orphelin ba beti bango te mais tous les mbeto bazu yango bana balala sko mito na mabele poni mboka ezana etani sécurité donc kuluna akoti na ndaku ya mukonzi te ya mutalaka te mais na ndaku ya ba orphelin ya mutapasi asikaka ba mbeto ba loso ba liaka mon frère kuluna kia zu yango neta pe ba vidéo yena fona mais vidéo wapi bana belé bazali na ba chasser mo munase oh orphelin o wana tu kindaka tour wana na mpasa mais pour ni boy ki ba kuluna ba yaki na butu bazui bango tous les mbeto baloso o bana baliaka bakenango so bana yaba moins de 10 ans moins de 5 ans moi que Congo na biso mon frère comme na niveau moko ya pasi donc comme kisoki okende na mboka na sans kotambola na mbila zo banga bako betanga lisasi bako betanga lichette bo sala nga boye yobike luka toke na voya ba élection nansi ba konzo bazanda na pouvoir na Congo na ba oyo bako ya lobby so peka bonga bako continuer je pense que 2023 2024 hein, changement tout le monde nango pour to botami na Congo to koli wana passe na pasi kaka ya kolia ya pasi ba classe to kati yango na pasi pour mutu azate
donc na Congo komi po ozala na moi bien fo na moi yaya aza na Sénat na moi grand frère aza député moi oncle aza ministre bobike kuna moi tsoro biso ba oyo tokimela wapi natanga ta Bible na mata pasta kasi yango yango na Congo na mata évangile pour ça yango mobulu donc ça yango mobulu mais le coup de toki na ba élection na Congo basala yango na bike nzambe aza nzambe ya mawa nzambe ayoka biso ba Congo ndeka to puyarona na musika omwe tang ngato na fuka mana ba nzambe kanisa ngai kanisa mboka nanga kana makambo to sala oyo na bikamwa omoni na bike nzambe na mawa atika biso te na Congo atika biso te na Congo tokomi na suka nini osenga na ba Congolais pesa pena numéro na yo bandela numéro na yo ozana posa ya Fox ya conseil ya soutien et puis au travers na ba Congolais basala ndi bakutana vraiment na sali appel na ngebele na je ne suis pas seul oui kama marana madame Mimi Pembe ape na fondation na ye ezape kaka na Paris awa baya basunga biso na sengi sungi na fondation ya mama Olive Lembe na mona mbara mosalaka ata la pe makambo biso pe to sala rapé na sengi sungi na mama Denis Nyakero na mona ki asala rapé makambo ngo na sengi sungi na ba misien nyonso ya Congo ezala ya mokili ndenge to benga kawana ezala nzambe po kaka ya mokili wana makambo basala na Congo to mona ngo déjà bakabula baloso babiloko ya kolia bagenda na hôpital to mona ngo déjà na bakyo awa na plateau na awa donc na pena na posa na bango baya to sangana to keyi na ba joueur ba demi-die bazalia ba chasser mbemba ba ya ba benga biso papa porte ça ouvert tango yo joueur vendebi nzambe kanisa ngai directement hôtel lo sona oyo bana wana baliaki tango yo joueur nzambe kanisa ngai donc liputa oyo mama wana wana azataki yayo donc ngasoko pesi ngai ekokoma ko ngamo na badiake nzambe asali biso ngolu moi 10 fois o mutu na ko lia take na biki na tongo na pokwa na famille na ngai nzambe deya apesa nga nenga te kina zala mandia na ba 10 fois bato susu le pesi nga 10 000 20 000 elengi sangate ata na zana ngote na za mutu abato mais 10 000 na yo ekokoma po tokoli ndengo wana tokoli na kimuyibite et biki ba grand joueur bazaliawa na Europe awa ya ba Congolais omoni ba grand misien ya biso na Congo so misien mo biki papa na pesi yo 5 000 boneki ba mama et puis na ko sala yango bon on est commis ba filmer papa tala donc il toza na esprit te ke opesi ngambo no po bobanga po na biki ba Congolais ba banga na bango kaka so to pesi je oyo apayant mon coton na bani atia na makolo orlata so ngapa na ngai to bakela ba Congo kiangana donc asoki oye opesi ngai e comment nango yo biki na sali appel na bande ko nyoso tout ezala ba pasteur ya bonne foi ezala ba sali ya nzambe ya wapi ba musicien ba joueur politicien boya botia biso maboko makambo ekende musika ponaka na idée wana ya kosunga bandeko na biso ba Congolais pour lelo tozali awa naza na projet moko ko mikolo ekoya omona susu turo na okende bumbu car susu au moment bani epano donc bumbu soki bumbu esili na kempasa ne po debi ke place bandeko kuna pe ba okemba kuna ki okay bakipa bango te donc ene bumbu na okende mpasa donc na kotambola mwa bisika ninga mona okekina bozo ba image na okenda keke hôpital pour tout ça lango déjà o bande usu baza kuna bloqué moi 10 fois tout ça na nini na maboko to sanga te to ya su papa botala tout ça qui sous il a biso ba image bon on a mis nango et rien nango ça et ça la bien les zones ba image na attends ni maite tu ni mettre les 24 o singa ke congolais am ta tembe obi na 5 qui au fort jour moi to moni ba image ba ndeko ba moni to bakisi confiance pa nango amen bakisi lo pena confiance baba na zo asiri ba ndeko ba otala biso so kozana iloko osunga ozana iloko osala pona ba orphelin pona ba veuve pona mama na biso bazo souffrir bo pesa ndeko confiance biso pe tozaleka ndeti mona tembe mais ayeli biso ba image ndenge akabolaki mokyo azaki nango na ba mama na Kisasa pona date de 24 omoni donc bandeko bo hésiter te M suzo kitango ki église te mais mbongo wana mabonza pesa ta ba shegi
puis c'est un banane va souffrir puis c'est un déco va souffrir et on s'appelle comme quoi bénédiction numéro peut-être téléphone on va dire on t'a des fois donc ça bien numéro moi on a WhatsApp hein ouais mutu akolinga ke abenga biso na fondation Bikamwa et puis na bosanité na musala malamu oyo équipe nyonso ya Bikamwa na Congo basali on a pena na kozanga ti kopesa ba nini meilleur vena na bandeko nyonso tout ko bana na cordon na biso Gelor Mopeko okititi na suka bazana ba Shaki ba Shando ba JDCP bango tout wana po ba bato basali musala oyo monani na miso bato c'est ça donc pona ko benga ngai ko zwanga obenga na 07 58 01 28 58 pour numéro o même Diego Konde abenga ngai deni ma abina ye wiki na obongisa pe moi mokeso na opesa osunga ba mama wana pour le bandeko na WhatsApp plus 33 donc kaka même numéro wana obenga ngai na WhatsApp obenga ngai na appel normal na bongisa le bandeko bana na Afrique na Afrique OK plus 33 07 58 01 28 58 voilà wana soko bengi ozwa ngai moko ndeko na bino leki na bino grand frère na bino et puis ndeko na bino et puis na bosanité grand frère na ngai papi Matalos na mutema no malamu ya papi ngai na za papi Matalata na plateau ya Mige Nyema ya papi yo yebi grand frère na ngai ya Didi na souffrir pe trop na Zamba na Kamfunfu groupe dikini mobimba bazone belé do zabe le papi ba diamant fer ba sa diamant ba grana ngai to va na bango baze belé ba Raoul Litonyon ba misa na baza kuna Zamba ya Masamba azali na Congo ayaka poto to mona naga ya vraiment botanga maboko no ba diamant fer ba cha opoko to zaina bino poni ni to bi pasi ya muchanga pasi ya beta beche mais mutema na zaka ke wi to sunga ne ba mama ne balia bandeko nyonso tu ya Angola na bazamba na ba luna vraiment boya muteba chila mwina dofe muteba na shami kelenge ndaku na ngai ndaku na etotala na de comptoir donc ba grand patron o ngai na vai na bango yoba ke ba jona ke na lia 10 francs na yo na kosala ngote papa po ebi pasi ya mbongo poni na bi pasi ya mbongo c'est ça ke na lia mpo na vandi na ba grand homme wana na Congo na bangola na bon na bi ke so pesinga 1000 na yo 2000 na yo soki na lia esala nga nini mais yakande sunga biso ke ba mama na ba nga so pesinga 10 francs na yo kuna ba ko filmer aux vidéo c'est ça papa mbongo o pesa nga itala yango atala pour nga sala ndenge wana pour moto aza sosu na confiance en pesa pour ça un mot passé hein na yena prier nzambe voilà na bi nzambe na pesa offrande na nga ya boye na pesa yo 1000 na nga ko tona prier nzambe na sala ki boye mais non nzoka yombongo aux yeux ngo opelango forme na yo o liango nga na bikaki na sunga ki ba nzoka ekomena ngote na kila moto na mutu moko mère na nga te yanga 1 Corinthiens na fani pa bonabi chapitre 20 histoire ya roi Ézéchias abi mwana ngai Joana azaki na ye mutambongo mais azoli yango na bato metango liweye na ndaku na ye nzamba tinda prophète Isaïe abi yepse azokufa akepa bi abi mige odaye na ndaku no tsa ordre po yobika sute abi nini ainsi dit l'Éternel akena ye Bible dit roi Ézéchias avanda alila abi Seigneur souviens-toi de moi je fais ce qui est bien à tes yeux je marchais devant toi avec l'intégrité du cœur babi nzamba taika misala so tant so de prier na bandako nzambe kanisa ngai osala ke nini mais na to atia mama bi mama bon eza bonde abi nanga so sa wabi na nzambe kuna esika zali amona na biso o to sala na ser moyo so nga so na lia mbongo ya ba orphelin na lia mbongo ya ba veuve après ce que vi nanga lobi est-ce que ndi malheur ya bana ngai non si yonga biki na baki onga na salaka yango na buka ngo de jour au jour ata na zati na mokili mes enfants ba buka ngo voilà donc mututu azana posa asunga aya na ye la porte est ouverte ba benga nga ba kozwa ngai et ko kende ba kosomba ba ko filmer ba ko tindela ko mona voilà merci to komina shuka merci wande ko to talibiso pour to clôturer na mo ba remerciement et puis mais Hervé Dadi Makolo mon pote Dito Mene wana base na ngai bazalia wa bon na otanga ba grand frère pe basé belé ba Tino Makolo ba Henri Kiadi na okende na otanga ba donc vraiment ba na ebelé awa bina nga laza awa soki ongi otinda ba kolina yo obenga ye ekoma mo directement na mboka ya Angola ou bien Kinshasa vraiment bande basé belé onyo so
ayebi ngai fo na bino ye yo Gauthier bikamwa oyo ke azana mutema na ya kosunga soki ozana posa ki osunga bandeko oyo baza musika ozana na mutema wana ko ndenge ndeko nanga Igiet meli na mvovi asalaka benga ngai na biki nzambe wana ozanga te kopesa yo mais ba meilleur vœu nanga na tous les Congolais surtout na gouvernement congolais na opposition na oyo baza pe na pouvoir vraiment nzambe apambola bino intelligence ya makasusu na mboka na biso Congo. Voilà. Merci. Merci Bandeko tout bolandi biso merci na aussi de la République. Tokutani mbala estimation nza mazungité on est ensemble. Merci. Papa qui est bien. Marcas, qui est bien Marcas. Ah.